Des pas de... Oh, il y a des fois un membre de famille, c'est un qui n'a pas tuné. Et si les sous il a un moni, dans le bas qui a mon colo, boba nabino, t'as degré. Ah, musique. Yo, ça cana, on va couler. Papa Hervé ou rien, t'as la place où tu vas longo. T'as gola moutouté. C'est que, oh, il y a bête, ma papa Hervé, faut un membre de la famille, ma fort. Si on habite sur un salandé, t'as la bagola balongo. Ma fort. Toujours mère de mère. Dynastie 82. Francis Gogan. Lady King. Papa Hervé. Faire rigoler dans le Lubumbashi Festival Amani. Bagolo, pourquoi vous avez monté mon bébé? Bosalango Rogaroga na Brazana 2023. Faire mati podium va Rogaroga, faire six kuyemba ukita na faire. Bagolo tout babimaki. Lelo lisusu na Lubumbashi. Faire kina Festival Amani. Asilis kuyemba bagolo tout. Babibi bazongi batiki Festival boy. Bagolo, pourquoi vous avez monté mon magasi boko? Boy que la paix ba public mususu, boy que la paix ba artiste musu mawa. Boy pour la rabango. Faire quoi ça no yende ya mukolo. Musique yende mutafansi masolo musique. En tout cas ba goloa totika stratégie wana. Tozoni ko ba artiste mususu pamba. Utupe sa bango chance. To yebi ke faire ndaza le numéro 1. Batona tout ba okokate me faire nda kokaka. Alors, tope sa pe batona chance. Bazora chance sur faire gola ko kine concert, de ba festival. Comme ça, bo pe sa ba musu chance, bo tigalaka. Po bozo souffrir bango na façon moye banité. En passant, félicitations à Ferregola, félicitations à l'orchestre na 17. Ba imbi bien, ba bini bien. Mais loko ba sali na Lubumbashi, non. Bat bazo s'attendre te bat pause rebelle ba ko sepela. Fire na banzembo na imbi banzembo. C'est comme ça des alaka. Communion entre public na banzembo et artiste. Mais ba goloa nde baza bité mama be bande goranga ba goloa. To changer un peu mentalité. Tout tika ko faire punir ba artiste mususu parce que to punir bango. Biso ba golo il faut to dike bango tozana concert na bango boye au lieu que to tikali lwa ba festival bongo ba golo to tikali suka artiste na yazo yimba bien te biso to bani ko yimba banze ba faire il faut to dike ne bango bongo il faut to kitakate to longo raté biso ba golo su to faire que festival ad moto finga faire zawana biso faut to longo raté to tikala moto na suka ko yimba surtout moni ki abandi makambo to tin to playback. Tobandi kuyimba banzembo afere tobandi kuyimba ba mzembo kwa éliminer tobandi lo ba maboko pamba toyimbeli siko ba artiste wana comme ça ba benga bango so ba festival te pour exceller le côté leki au sala ko totini oyibi kuyimba te mais yoza na posa siko o se concurrencer na fere oza na posa siko za adversaire direct à l'EPAD ezalaka te ezalaka jamais fere gola mabosel na Lubumbashi. Na ebite na olobela ngote bagolwa félicitations à bino na Lubumbashi et aussi c'est comme ça de ba memara leader c'est comme ça de ba memara artiste na motema biso to memara faire gola na motema pour ba evre na ye parce que banze mbone akala zo yembela biso to yoka gu bato mususu baza wana ba yoka soni ko yemba banze mbona bango akala parce que za bango ba chef d'œuvre te ba kosa ki bato ki baza makasi ba composition nzembo or banze mbona bango eza ya courte durée mais banze mbo faire za banze mbo à long terme. Des années, aux aboulanda, mais de l'autre côté, banzembo na bango, bayoki la rango soni ko imba deva bato. Bayoki la rango soni, mais fait de banzembo na kala, bayoki la rango soni te.
minene nange komi mike ngana teyami ngana zongi shigae Francilu ya mobebe ongae o mama ya kokota na motema na nga oyeba bebe na nga nabetaka tolo mpo na yo basusu balobaka okaba molimo nzoto opesa mobali na nga moko na tala na nga mboko botikela ngai ye Code 16 et bébé bonga etali biso te le padre na Lubumbashi festival amani bino mo bosentir ndenge feri akumbeli masolo e bagolo loko bamutema mpe baactive code 16 et bébé bonga feri gola sisi festival bango mpe bakei festival etikali vide no bagolo ya motema boza nango nayebi te bolingi bato basala liseki na feri te bameka koseka na feri te so meki oseka feri pardon komeka te bagolo faso bazokumbela miziki mikolo public moko trop exigeant public moko balingaka liseki na lidere na bango te atuka bagolo biso na bino parce que bolingi maseki na le padre te bongo nde fo tozala code 16 faut travailler bapeti wana fo basentir ke non fere eza moto akorespecte na miziki ya fere na bato oyo bazolinga bayimelie fere fo basentir ke non fere aza na bato balingi ye naturellement il faut tomema bango bongo mpo so tokenda bango na maseki tosekaseka na bango bakolinga bamona biso oyo bazoba bamonelaka fere mingo akomonela fere se eleki arrive ya fere kola na Lubumbashi yoka panique na mboka Lubumbashi ozwi mouvement tant bandako anosele bino ke fere kola kobimela na kor arena akokende na Lubumbashi botiaki tembe bino bomoni lelo fere kola kiti ndenge tolakaki bino na bavideo tobanda koloba kosala biso role na biso ataki bafanatike artiste eza kopromouvoir bamessage na ye kopromouvoir baevre na ye badate na ye kobeta alors fere ngo oza parmi batête d'affiche je crois que na tongo on avait fait une vidéo sur ça toyebisi bino kino basalaki balance et là dans quelques minutes artiste aomata sur scène na festival amani akoza presque plus à 5 participations na ye depuis bacréa festival amani fere goloza artiste congolais oyo aparticipe na baédition ebele si je me trompe pas kozala 4 à 5 alors tant tobisi bino ke fere gola depuis imposa grandeur na ye na stade de martyr tout le monde a compris que non c'est l'artiste oyo banda konéglige aza na puissance aza na terme aza na histoire botiaki tembe